L'honorable Zachary Baba Baswe, les mollahs de la presse congolaise. Happy birthday to you. Ngenge papa Wemba balobi que awa na journée télévisée lingala facile ti ba kokunda e bo continuer kolanda ba élément na ye na kati ya journal oyo bokozwa lisusu bato ndenge bazali kokanisa ye pe bazali kopesa ba témoignage kaka na kati ya journal oyo. Kinshasa mbote na bino RDC topesi bino mbote Liban et République démocratique du Congo mobimba topesi bino mbote tika to fungola journal oyo pona koyebisa bino que président ya Assemblée nationale Obemina Kunjanja ku côté na bureau na ya zaki na audience pesi mana yango asaki clôture ya réunion de la commission éducation communication et affaires culturelles ya francophonie pesi mana yango boyebake azalaki ye moko kuna na Assemblée nationale pona kokumbela plénière et sikoa puis premier ministre Matata Ponyo ayaki ko répondre na question orale avec débat oyo ya honorable député pe ba question ya ba député mususu ndenge batunaki ye dadinzazi azaki bongo na Assemblée nationale. Monsieur le Président. Parmi l'activité na ye alelo esengeli koyeba que mokumbeli ya Assemblée nationale président Obemina Kunjalanjoku azalaki na audience esika wapi ayambaki envoyé spécial ya secrétaire général ya Nations Unies monsieur Saïdi Djinit oyo ayaki na cadre ya tournée pona masolo oyo etali RDC na ba pays mususu ya pembeni pe kobeta bakati ya o etali pe dialogue pambate alobi Nations Unies ezali pour dialogue pe ezali ko soutenir yango. Simande président de l'Assemblée nationale ayaki kosala clôture ya réunion ya commission éducation communication et affaires culturelles ya assemblée parlementaire ya francophonie. Tango azaki maloba double brassard président de l'Assemblée nationale pe président exercice ya APES Obemina Kunjalanjoku a félicité qui peut encourager qui va participant pe lisusu ayebisaki na bapaya oyo nyonso tu bayaki awa pona ko participer na masolo oyo que awa baebo pe ezala mbala ya suka te tala nyonso esilaki avec impact pe idéologie photo ya famille ekangisamaki pe double brassard président de l'Assemblée nationale pe APF Obemina Kunjalanjoku asingaki na bapaya ba participer na plénière ya mokolo ya lelo. Terrible. Brazzaville balela papa Wemba te po bazwa zéro boy ba ke ambassadeur Christophe Muzungu asalisaki bongo matanga kuna esika wapi bato ya ndenge na ndenge balelaki papa Wemba ekumani tolala. Que son âme repose en paix. Qui a dit que les grands artistes musiciens na dimension mondiale Gilles Chungu Wemba Dio papa Wemba liwana ye ekosala eloko te na ngambo ya fleuve Congo na Brazzaville. Banoko bwebake ambassadeur ya ba République démocratique du Congo na Brazzaville Christophe Muzungu mwana ya nzamba ya solo asalisaki matanga ya lekuru ya ka lundi 25 avril 2016 awa na kati ya messe des officiers de façon que ba RD Congolais ya Brazza na ba OEP ya Brazzaville bavanda esika moko pona kokabola mawa. Banoko ya esengo ezali ke tomonaki présence remarquée pe remarquable ya honorable Claudia Sassou awa na bakonzi misusu ya Congo Brazzaville na Pointe nyonso yo pona kolakisa le monde entier ke Kisasa Brazza ezalaka nango kaka mboka moko malgré batu ya Kolokent. Na kada omona loin mardi 26 avril 2016 ambassadeur ya RDC na Brazzaville la verte afungolaki livre ya condoléances poete batu baleka awa na kati ya ambassade pona kokoma message ya condoléances pona papa Wemba. Lokola Christophe Muzungu azalaka mona ya nzambe ya solo asengaki ke messe d'action de grâce pona kopesa yawe nzambe ba merci ebele na ndenge apesaka RDC artiste musicien mona lokola papa Wemba pe akamati yepo mosala ayelaki na mokili sili
et salemaki awa na kati ya Basilique Sainte-Anne na Potopoto Brazzaville. Partout bana ya fan club Lingala facile bazalaki wana avec le président na bango Papson Mukundi na Pointe. Bon Monique Christophe Muzungu mwana ya nzambe ya solo azali mobimba na kati ya mawa oyo ekomeli ba congolais nyonso pe bato le monde entier pondule elali pongi. Deo Kousou azali bongo ancien gouverneur ya Congo central na Simplice membre ya parti politique Agir bango pe balobi pona tine ya Papa Wemba Ekumani. Je n'ai d'abord un message à Mawa. Tango na prendre ngo kon lokola batu nyonso na ndimaki te et penser nanga makanisi nanga ki nayi d'abord na Amazon. Donc va souvenir les ébélés ya Papa Wemba, c'était vraiment un grand frère. À l'ensemble ya boakanga na pesa ye le côté simplement l'affection, l'amitié to kutani na biak ta Paris. Et puis à Ebisingana aussi l'album Orio Kakazela. C'est aussi un professeur. Parce qu'à Sali et loko batnu sur bazo landa makambo ya sap lelo batu belé ba considérer ka musicien lokola batu pamba lokola ba voyou. Depuis Papa Wemba kufi tisikoy et Dieu sait ce qui to yoka bisonyo sur RFI. Édition moko za kozanga ezata basana kanguna batu nyo surtout. Donc c'est un grand homme, il y a culture, il y a Kei, un leader d'opinion, un grand leader à la limite. Tout nous résumé, un grand artiste. Sango ya liwa ya Papa Wemba, il faut que kotika biso ba indifférente. En tout cas, personnellement, tant on a yokaki yango, ça m'a vraiment touché. Et Nathalie, combien de fois en un petit temps te perdre musicien vraiment ya biso yo défendre la culture en boka na biso na libanda, vraiment ça m'a beaucoup affecté. Na lingaki vraiment ko passer ba condoléances nangai na famille biologique ya Papa Wemba oyo azalaki au-delà ya musicien congolais, patrimoine mondial et vraiment patrimoine congolais, même richesse yamboka na biso. La police na biso baza chargé pour l'encadrement ya obsèque wana la lingi vraiment la police sala bonsala na ye ndenge sala melaka to lela o azali papa na biso police a protéger population et puis na kosenga pe na jeunesse na biso congolaise ba mekamwa ko respecter biso ba les amis de Simplice tous ensemble, toujours là ensemble, na suite kozala wana pendant l'obsèque union sorti makambo aussi là tokozala logo la Bible lobique et tout là na bandeko bazali kolela quand il s'agit de fêter to fêter pe na bandeko bazali ko fêter. Et sengeli koyoba que délégation ekende kuna na Côte d'Ivoire pona kozwa nzoto ya Papa Wemba Ekumani le vieux Fulangenge bango bapesi merci na chef de l'État Joseph Kabila Kabange oyo ayebi ko respecter commando na ye atini mo bange na délégation ezwa nzoto na ye pezonga na Kinshasa tola. Na cadre ya kosala ke bendele ya RDC ekwe ate kasi ezala toujours likolo banoko awa bozozwa mama na délégation ya ba journaliste oyo babongisa maki mokolo ya mercredi 27 avril 2016 pour bakenda na Abidjan na Côte d'Ivoire po na kokamata nzoto ya Papa Wemba Bakala Diakuba tango bazalaki kokita na bish. Abe Koko, ami d'enfance ya Ekumani Bakala Diakuba pe azalaki na Pointe na bandeko misusu ya ndenge ndenge betaka muziki pe ya famille na ba misusu oyo bayebaki Papa Wemba de très près. Qui a dit que ba formalité ya voyage ekosala maté pozwa bino moko ndenge ba formalité ngo ezali ko salema avec un partenaire idéologique de façon que colloquente ekotate. Après bango tout ba mataki na avion Patrice Emery Lumumba ya Congo Airways compagnie nationale congolaise pe balekanzela. Na pesi merci mingi na mokonzi mboka ndinga singere pena pona kopesa permission ya kozwa avion ya koorganiser makambo ba visa ba nini poto ya kozwa kora Papa Wemba oyo Kinshasa mo besoin là oyo monde entier za kolela et puis yemo mokonzi azaki na États-Unis ayoki sango ya Papa Wemba kuna donc ndenge zo leka na mboka ya l'étranger atela bino non cet homme faut l'enterrer avec des honneurs. Merci la chef de l'État. Papa mokondi mes respect, papa mokondi sans yo pasi, sans yo to kokate, otundeli biso avion et comme ma boss na biso puis et comme ma star, premier star.
La Katia Congo, en tout cas, merci mille. Tous les papas à l'aise, des ordres traités, il y a qui mis à la sécurité, à la bien, pour tous les stars, on a besoin d'en dengue, il y a bien. Nakanisi ke likambo oyo président sali eza likambo moko ya mutuya ya valeur et donner biso nyonso po apesi biso Congo Airways poto kindi nango Abidjan président Kabila asali eloko moko ya mutuya et bate batu nyonso to sepeli nango makasi et puis tolobi tozaka kasima na ye ndeko ya Congo awa penza tokopesa ba félicitations pe ba merci ebele na chef de l'état Joseph Kabila Kabange fils de la paix pe gouvernement na ye na Pointe Po na ndenge ba honorer Papa Wemba et lima ya musique congolaise moderne parce que mbokoyo il faut baye baké les ana ba responsable ya solo pezali un sous-continent de l'Afrique yo ba mona pena que oui la grande icône ya musique na biso il fallait que ba honorer boye ba pesa avion spécial pour naye en tout cas bon boye et continuer pour na mutu nyos était ya bino hein et ya ça. Quelques musiciens ya République démocratique du Congo balobela ki pe liwa ya Papa Wemba. Uite kobungisa grand musicien icône ya musique congolaise Papa Wemba le kourou de kourou vraiment tozoko lelaye biso ba musicien toyeba ndenge ni tokozala na place wana tozala humble so bomuli pila lati mundu boza idéologie azakle abayi mikolo tozala tout en noir. Souvenir mouné na zanango na longwaki awa na 2003 na Kinshasa pona koma Belgique après na koma Paris Papa Wemba yamba kingai vraiment très bien tala icône na solo atikali pe koyemba banzembo ya mabete banza mikolo poso tovandi na yo yuyu ya kozongisela ngai motema mama biso tozala liloba moko tolobaka na viva moto alongwaka te ti tozalaki na libanda ya viva la muzika à chaque fois soki naza na kine nakendanga epai ya papa soki ye baza na Kinshasa nakei tovandi mpe tolie esika moko kombo oyo ya papa ezalaka kaka toujours et puis viva la musique œuvre oyo atikeli biso ezalaka kaka bapeti oyo tokuti wana baza bapeti na biso baza mpe conscient ke oyo bavie batikela biso tosexprime tolela vie bien ndenge kaka balelaki na Côte d'Ivoire nayebisi kaka bamise kaka ke tozalaka nde na bolingo nde toza bo tolinganaka totikaka mama mosusu ya papa tozo présenter vraiment biso la mano Didio ba condoléances na famille artistique Mobimba. L'artiste ne meurt pas. Mosala sali et bandako monana kotalama tous les jours à travers ses œuvres. Aozala toujours na kati ya ba vie abatu na bandako abatu. Cause ya eloko esalami. Nalingi vraiment na présenter ba condoléances pe na famille na ye Mobimba na maman Amazon puis bana nyonso na ba occasion ebele. Nzambe a consolé motema ya famille, mais c'est aussi l'occasion pour moi ya koyebisa moto moko to mosusu ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, mais bien aimé pense na esika nini okolekisa éternité na yo. C'est le moment de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bango pe balula musique na ye bakambi c'est les châteaux balobela Papa Wemba te po bazwa zéro tolanda. Ngana na regret, je pas ma mariage, ngam na ma para ma mariage. Pour regret passe na mingi ya ngona me, vraiment que malamu, ya nzela biso soki. Soy le lo ba jeune toza bien rasé, bien parfumé, très bien habillé ça grâce à Vieux beaucoup. Et puis ça très d'union entre ancienne génération et nouvelle génération. Donc à ça Floribel Moro à Salimi baboul mi to Moro sala na Moro za parti à Vieux beaucoup kolata koloba. Donc qui n'aura moins appartient à Vieux beaucoup. Moi, je vais à la Xique, à qui numéro 1 à Congo. Donc, Tanding et Salami, à la Xique, tous à Bomoko. Donc, tout le monde, mon boulot est monté, tout le papa n'est pas fini. Tout le laïe, tant qu'il est dans nos pires vieux à Mokili Mobimba. Les élis, donc, moi, je vous ai malobé si là, donc, vieux à Kati. Donc, vieux à petit tout à monde. Donc, si la royo kakae na oyayemba. Mais oyo mususu ezalaki kati na ye otikala obimate puis talaka ka fait ma papu. Toyebi Papa Wemba tango awandoko luka vieilligo soka uti ba voyage soka uti ba mbongo na ye nyoso akitaka na bureau ya vieilligo. Aza vie moko
ntango okutaka biso na babiro kosekisa biso kopesa biso tout oyo tozosenga yo vraiment ndenge akufa liwa ya briske boye ta na ye ekoki te mais toza na makasi mpo na vie wana ezala te nde bamatanga biso eleka liboso moto akufi oyo bafini bato oyo basoda batindiki bato oyo boye na boye quand même aza star ya monene respect fo ezala makambo ezala na kimia eleka mpe na kimia bakutela bamusicien eza matanga na bango balela motu na bango na kimia basala bango nde basalaki na mimene ya te ke bakolo makambo bazongisi bango nsima bakonzi bazwi bango liboso eza ya bakonzi eza ya bamusicien eza ya peuple nyonso eza international à part famille priorité na bakolo motu baningani ya mosala bango nde fo balela ye koleka mpo baperdre déjà moto ya monene bango barataka te chaque jeudi bafutaka basinistre na bango société nationale d'assurance sonas boyebaka jeudi oyo mpe bafutaki bango kitoko Christian Lutonto mpo na lingala facile eza na musala na ye ya kofuta basinistre mpo wana eza ngambu na ye société nationale d'assurance sonas nzoka nde mpo na jeudi oyo 150 dossier nde efutamaki na assurance automobile vie pe na assurance incendie boyoka moko ya basinistre ndenge alobaki monsieur Kwimi bato oyo baza na mito bazokoassure te bamalere yaka mingi okawu asala accident eke afutaki eloko te tanto moto akufaki motuka na ye mpe eza na eta ya bien mpenza te mbongo mpe aza na yango te akokunda moto wana na akozwa serge ya moto wana eza mpasi mpo na ye malamu mpe soki afuta assurance na ye problème ya bongo ekwei assurance akozwa serge wana parce que ye afutaki assurance bon na mama Carotte lobi ndenge azolandela mibeko bapesaki ya mboka ya mosala yango ezali malamu ezalaka teke babengaka bato baoyo nyonso bomonaka boye na Sonas chaque jeudi bazali baoyo basomba baassurance na bango mpe ntango bazwi makama badosie na bango ebongi kitoko mpe Sonas afuti sans likukuma sans malanda yo mpe okoki kokende kosasire mpo mosala ya Sonas yango wana likama elakaka te o yo yebelaka deja oyo sombasi concours Star Type wana ezali bongo Total RDC nde epesaki baprix na baganya na bango elekanaki ndenge nini koko bwana Jerigoli Maliwanga na Fabrice Bagaza bazalaki wana banoko boyebake na cadre ya komona loin Total RDC géant français oyo evandisa masolo ya pétrole awa na Afrique oyo avec un pas d'idéologie et salaka lancement ya challenge start-upper de l'année pour la toute première fois awa na ba République démocratique du Congo na ndenge ya deux fois tiba noko na ngai boyebake concours ango ezalaka pona ko identifier ko pesa prime pe ko accompagner ba meilleur projet ya création pe ya développement ya ba entreprise ya moins de 2 ans. Voilà pourquoi na concours oyo basalaki sélection ya 10 finalistes selon qualité ba projet na bango na suko nango 3 lauréats bazalaki retenus. Sikoyo bozwa ndenge mama na cérémonie ya remise ba trophée na ba lauréat yango ya challenge start-upper ya année avec Total RDC et salemaki mercredi 20 avril 2011 awa na kati ya salon Virunga ya Hotel Membling na commune ya Gombe. Mokolongo tongonaki présence ya bakonzi ndenge na ndenge banoko awa pe bozozwa tango PDG ya Total Thierry Cortal azali ko expliquer ndenge basalaki mosala avec ba juriste ya solo na point de façon que sélection ya ba lauréat et salema sans complaisance simanango boza bino moko ndenge remise ango esalemaki babandaki nanu na 3e lauréat Frédéric Mouachiru avec projet Rafiki Agri et Sika alobelaki pona agroalimentaire 2e yeyo Enis Marina Amisi avec projet na yeya Wastenize oyo elobelaki sur environnement oyo yende ezailu pepele avec projet eteyelo système digital kutu a expliqué le pourquoi ya eteyelo pesi merci longo ya mingi na Total po malgré ba makanisi na biso ba idée na biso malamu tozana ona bandako mais ezalai na bandako na ba tiroir na biso Total pesi biso opportunité ya ko bimisango na miso ya bato donc to pesi merci à continuer na projet oyo pona kosunga bilenge ya République démocratique du Congo ba mettre ba idée na bango en valeur et indaki mabe parce que artiste musicien Fally Ipupa
l'artiste le plus demandé de la RDC Mikoloyo Anyata Kindule Nandenga ya 2 fois poète baloréa basepela ebele. Moboti nyonso soki olingi mwana yo eloko ya malongo ya kopesa ye ezali éducation mpona yango école Shafak bango balobi yaka na mwana yo asala test azwa bourse patanga ya ofele na école Shafak esika wapi bazali kotangisa kitoko. Jérémy Yoka mpona lingala facile. Na susise moko bazalaka na yango mpona éducation ya mboka na biso école Shafak epesi occasion na bana pona bazwa ba bourse d'études na bango pe batanga ofele. Papa mama memaka déjà mwana yo mbangu na école Shafak pona ko s'inscrire de façon que a participer na concours oyo ko salema le 7 mai 2016 oyo po azwa occasion ya kozwa bourse pe atanga ofele na école Shafak. École Shafak ezali esika ya kobunga te ezomi awa na avenue Nzongotolo numéro 3 en face ya palais de la justice na commune ya Gombe. Occasion epesameli bana kobanda na 3e primaire ti na 5e des humanités. Babsion yangoyo scientifique, commercial, littéraire pe informatique. Occasion yangoyo papa mama tangisa mwana ofele kasi na ba condition ya kitoko tala ba salle de classe tala ndenge bana bazali kotanga neti kaka na mikili ya poto. Oyo ezali le seul et unique occasion soko raté a matalio. Yaya, ke naka déjà ndenge tozolo baboye mbangu na école Shafak pour na s'inscrire pour participer na concours oyo kopesa yo occasion ya kokota na concours. Mwana mama école Shafak oyo efungoleli bino porte ya monde entier ki mambangu ezali occasion ya korate te mwana atanga ofele na Kinshasa ya lelo pe na école ya boye. Eza ba blague te. Oyo, occasion à ne pas rater pe à ne pas manquer. Retenez bien que concours et kozala le 7 mai mutu azanga te papa mama mwana ozwa occasion ya kotanga ofele na ba condition ya mikili ya mputu. Mabimba! Shafak vous ouvre une porte à travers le monde. Bana Nzambe, la réponse de Dieu par la prière et Seigneur koyeba ke yango de thème oyo dimanche oyo passion mukuna à côté ya bana Nzambe kozanga na yo te pamba te akukata yango mike po yo ozonga pamba te ozonga na mwa loko koko bwana pour la lingala facile. Bandeko babolingo ekoyinda mabe pendant 2 jours na kati ya grand temple ya ACK sur avenue Mavungu numéro 2 na commune ya Bandalungwa référence sima ya maison communale ya Bandalungwa mokolo ya samedi 30 avril pe dimanche 1er mai 2016 kobanda 14h ti ba 20h po mokolongo bokozua thème oyo la réponse de Dieu dans la prière. Koko kasinane wa wazala motei eko inda mabe parce que eko zala ya yoka ntsango pe pesa ntsango parce que boko zwa comme orateur évêque Pascal Mukuna l'homme du retour à la parole le patriarche de l'ACK la racine principale de la Mecque l'apôtre de l'onction apostolique la locomotive de la délivrance au Congo l'homme de Dieu qui détient l'onction de la délivrance dans le mariage, l'homme de la renaissance spirituelle. Ce qui oboye, ça l'appelle Mokrino pour Batman Dimonongai pour samedi 30 avril, pe dimanche 1er mai 2016, Kobanda 14h, Tikino 20h, Nokonanga Soki Ozangi, Ibake, Ezali passe parce que Bako Zoba prière, Yabi Loko ya moto utimbinguni. Po Yesu Kristo akozala wana pona kopesa ba réponse ya moto na moto seno bondimi na ye eko inda mabe nini yango inda nango Yesu Kristo akokotela biso Bakoko kisa 45 ans d'existence bango banani bandeko ya bilenge ya mwinda ya paroisse Saint-Pierre kuna na commune ya Kinshasa pona yango baiki ko visiter journal télévisé lingala facile na cadre ya activité na bango pona kotala musala kitoko oyo salamaka awa tolanda Kozenga lingala facile ezali pasi pe mawa journal télévisé on lingala facile charge ba congolais équipe nationale mayo jaune mwana musala ya peuple zo continuer ko yamba batu ya ndenge na ndenge lokola mokolo ya vendredi 29 avril 2016
toyambaki mobange na visite ya bilenge ya mwinda ya paroisse Saint-Pierre oyo bayaki kotala ndenge nini mosala esalamaka lokola bango bakokisi 45 ans pona kofete anniversaire na bango balobaki ke fo bamona journal oyo epesaka bainformation ya solo na kokota na bango bayambamaki epa ya redresseur adjoint Koko Bwana Salomo Kitoko l'homme de voka pe babetaki masolo kasi lokola bayaki maboko pamba te bamemaki mwa quelques papiers duplicateurs pena ba stylo po mosala ya journaliste ezali ya kokoma pe koloba simanango bakotaki na salle mixte esika o mosala esalamaka pe bapesaki ba agent nyonso mbote mpona koencourager bango na mosala kitoko bazali kosala pe bayebisaki bango bo continuer toujours na mosala oyo po bozali kosala mosala kitoko na kokota na bango na plateau miracle balobaki boye tokopesa d'abord merci na ngala facile andimiko ya mbabiso sans condition et puis na facilité nyonso bilenge ya mwinda ezalaki fondé le 1er mai 1971 na paroisse Saint-Pierre fondateur nango ezalaki bongo Monkondo Monseigneur Matondo Kwanzambi Ignace de 71 te lelo 2016 tokokisi bon 45 ans na yango sika le 1er mai oyo toza bongo na ba festivité donc tozo bongisa 45 ans na biso po ebanda kinde mokolo wana na paroisse Saint-Pierre toko sanga na biso ban santé mais tozo fêter toko inviter bande comme ça ba paroisse misusu po tozo na makoki ko sangisa batu nyo sauté pona lelo to baluki ndeke oyoki omoni soki olingi babenga yo na telefone ke bamonaki yo na TV tala TV yango yo journal télévisé en lingala facile charge ba congolais mwana musala ya peuple ozo continuer toujours ko frapper tembealité ya mukolo terrible 2025 population ya Mastete boya salite kutu ville ya Kinshasa telemi pona kosela bino salongo ete ya bino boyeba ke salite babwaka na fulu mai nde babwaka na caniveau jani diwa BG Manda tata libandi ya pembe pona ba détail tango tolobaka ke journal télévisé en lingala facile ezali monoko ya population pe litoi ya bakonzi ezali ya solo mikoleleki touta kolakisa bino ndenge bakartier nyonso ya komina Matete surtout banzela nango ezali mabe makasi bakaniveau boucher ya nyama mvula soki betima ezali kokotela bango nzoka nde bakonzi ya ville province ya Kinshasa bayokaki batindi bangin tala ndenge bezali kobeta yango dada net kaka na filme lokola awa tozali na quartier Kinsaku na quartier Ngufu babeti yango dada ezali kokire bakaniveau ta ndenge ezali kobimisa net kaka na filme basalite tout libanda ndenge bomoni ovide aza kosala mosala ya kirage azolekala banzela presque nyonso tu na baterasi nyonso tu bakaniveau mpona kokire donc nazali kosenga na population nyonso tu ya Matete ke totika kobwaka basalite na bakaniveau ndenge tobengana na baterasi tozali na problème makasi na Matete ya banzela ebebi nyonso tu ya Matete ebebi tozali toujours korapele na bakonzi ya ville ya Kinshasa ke banzela ya Matete ebebi et que le gouvernement provincial a fait l'effort atteindre la biso problème wana ya nzela ya Matete longonya na bakonzi ya ville province ya Kinshasa ndenge botindi banje na bino ebeta dada ya kokire bakaniveau nyonso po mayele kaka tcholololo qui ingénieur ya lelo ingénieur ya Kinshasa balobi nini ndenge balobi bakolela papa oyo bakor bakotia na stade de martyr so bakotia na stade de martyr nde balobi il faut na ngai feza na centre pena ya stade de martyr na katikati wana batie corps batutu bakoya kaka wana garder toujours même forme des acquis na Côte d'Ivoire podium ndenge ezalaki wana batie baécran géant bamusicien mopanzi bato tout otala corps yo asala ye moko kuna na likolo pour nga lisusu il faut bapesa musala wana oyo esali baorganisation wana baexpert ou bakosala biloko wana makambo etali filmage etali décoration bafleur banini bato wana baza na moko il faut bapesa bango nde bakoyeba komo bakosala po tomonaki euta kosalama na baévénement ebele baorganisaki tomoni bachaîne ebele eyaki kozwa tout ça e basala bapesa bango bakosala yango baqualité ya bien mpona image ebima bien e tozala te parfois mona boye biso moto komosala boye okure katanaki okure esalaki boye te tolingi biloko ya bongo te
papa mba mutu moko munene faut ba pese hommage moko digne de son rang et ba pesa vraiment goût ya eloko wana vraiment pour tous les papa mba ndenge ya kimia ba tu ba tellement monete ya ba fleur ba maison eza ebele na kini bakosala ba makambo wana tandis que na Côte d'Ivoire basala ki podium na bango ba arranger ki wana basala ki ngo très propre très kitoko on dit papa mba basala ki ivoirien mais papa basala congolais et bisope tout là qui savoir que nos papa basala congolais comment to kolela et puis ça peut honneur ya mboka na biso libanda donc d'après nga vraiment balanda pena basala ngo pena na ndenge moko o esengeli. Image du jour ya lelo koko bwana Fabrice Bagaza elongo na ba monteur bakutela nini? Soki balobi neke atika na no pe makambo bibota bota bana partout alingaka na ye koyoka te. Sikoyo bozwa ndenge lilasi ya bakabongo azokemba mpona kokabolela bana ngo biloko kolia. Ebongo ya boye soki basani misusu biloko ekoki nango te. Eske Bolandi yango na kati ya journal oyo ezali ko continuer kokoya lokola mbula ba témoignage ba message pona papa Wemba ekumani Levier Fulangenge oyo akufaki ya uti kotika biso azali déjà na morgue kuna na hôpital du cinquantenaire pe mokolo ya lundi nde bakobimisa nzoto na ye na lingala facile tokolemba te kolakisa bino ba image oyo kino bakuna papa Wemba ekumani Levier musée Fulangenge avec impact pe idéologie édition lelo se bosepene yango boy ba ke BG Manda elona gogo yongolo nde bazaki bon ba chef d'édition côté à montage équipe ya makasi ya Nathan Siata Gapsi Lunganga Blaise Belongo lona gelo Izama Boko nde ba monter journal oyo avec impact pe idéologie se bosepene sous na édition lelo pesa merci na David Bolafale Jambousket ozaki na sima ya caméra pe côté à serveur central pe équipe mumba ya journal télévision lingala facile o bazali kolala te butu moyo bazali si wana pona ko servir bino kasi biso lingala facile pona lelo tolobi boye matanga ekotika la matanga feti ekotika la feti to mélanger te nalimwe Super 4 jackpot et yeah! Louis Million nous ont dit on s'allie na chance ya gagner ba millions na 300 francs congolais ya pamba. Kende ko somba ticket na yo na point de vente nyonso ya premier loto. Pona kaka 4 numéros ko banda 1 tina 48 nyonso tout ko banda 1 tina 48. Tirage ezali mikolo nyonso na 18h. Vive la vie. Du loto, vive la vie.